n'est-ce pas? Bavandi wana bango na baza kotongaka yo ozaka koyoka na pembeni soit na nsima ya rido nozoyoka bango. Kesi na ngai yango oyo oyoki masolo yango eza koleka oyo oza koyoka eza kokonsene basheri na ngai oza kokomprendre ntango tokendaki ne na matiti kuna sheri na ngai wana kutu netra komelaki ngai yo oza koyoka bamakambo ya basheri bazoloba oza na kati wana toza na koboma me oyoki po boyi koka na bande moke masolo oyo oyoki kesi yango oyo a batango bajeune b batango bata église 3 batango bamama 4 batango bamibali yebisa ngai na bagroupe na pesi yo bajeune célibataire bamama bapapa wana eza bajeune célibataire mpo na nini bazoba makambo ya sheri bazolobaka sheri na ngai boye sikoyo yo opoza nga question raison naza sikoyo na 5e place oyo nazali mpona kokana mpe kosipote oyo mokanda ya nzambe elobaki ete basi bato bamonaki nini na misala ya nini ya songisongi me yo sikoyo wasaka nga mbangu olobaki nini eske basi kama tozala na makambo ya songi eske basi bakupela mibali kaka tozala na misala ya nini ya songisongi sikoyo yo awa na pose o question oyoki lisolo basheri ya kisongisongi eza koleka wana banani yango oyebisi yo bato baza na misala oyo ya kotongana kaka makambo kisheri bagene engelo bayete napesi yo ozwi réponse oke bamama oyo bakupela mibali kaka te tozala misala ya songisongi do bagene oyo bakangani toye sikoyo nazota bandeko bolandanga balembe avec prudence bocomprendre ke nazotante boede mama ani azwa réponse na estce bamama oyo balobeli na bible bango tozala misala ya songisongi soki bokoyoka bakestion nanga oyo pieni bokoyeba banani yango bato bakutani na misala mpe ya nini ya songisongi okesi na groupe moko boye yo osi olandi balako na nzambe oboyi koba na babande moke oza na nsima ya rido ozoyoka bato bazolobela likambo oyo na eglise na biso mikolo oyo bakonzesio ekomi ya tro bakonzesio bango ntango eyaka wana baprojet ngo baloba bakosilisa esilaka nango kaka te sikoyo omonaki dimanche passé kombi tokongoli balobaki sumbongo ya nini ya batolo n'est-ce pas sikoyo tokotala soki batolo yango mpe soki ndenge bakosisa projet yango ese yango oyo bato wana oyoki dapres yo baza bajeune baza bamembre ya eglise to bato ya eglise bakimpeve batata bakoko to banani bato yo okoki kolobaki oyo baza na misala oyo ya kokritike misala oyo eglise wana ezali bandimi bamindimi eske nazongi lisusu toyokani ete question na sikoyo réponse ozwi yango eske bamama kaka bato baza na misala ya songisongi oyo bakufela mibali ndenge bible alobelaki yango sikoyo tokani banani bandimi liboso tokani banani bagene même bana mike baza na basheri na bango bamisala kotonga na bana mike tomoni mpe ezali misala kotonga mpe na eglise tomoni esali nini ezali bato oyo mpe to bafongoli lido otali bana baza kolobaliba babindimi te badiake baza na kati bamama bikolo baza na kati bamama paster baza na kati basecrétaire ya église baza na kati ekuta basecrétaire bango mo wana ya secrétaire eza mo secrétaire wana fali baza na basecret na kati me sikoyo oyoki bango bazosala nini bazolobela contre bongo konzesio euti kosalema donc na bamindimi mpe awa bakutani na bamisala nini ya songisongi n'est-ce pas toye lisusu sikoyo na groupe mosusu mama wana tolobeli ezaki apatalaka na ndako mobali ka mutayelaka ye nini mbongo kolesa kolatisa mobali ka ye avandaka na ndako ka yango na ye aka monene biso mpe na kosala bilanga ye avandaka na ndako biso mpe na wenze moyo nyonso otekaka makala na biso ye asala nini kaka babote baina kaka na banzaka yo oboyi kovaa na groupe ya bapande moke mpo olobi te bible pesi ovaa na groupe ya bapande moke me oza na nsima ya rido oyoki bato wana omoni bango te me na matoi kia oza koyoka bango dapres yo bato baza kolobelaka bamisala oyo banani bamama na kati ya bamama ya bakoko nyonso bamama ya bagene bamama ya bambikolo bamama ya quelque soit bakufela mibali bango nyonso baza na kati bamama baza kobala bref
tokangi bagroupe batebele na songisongi bajene baza na kati banani bamambre lingo baeglise tokangi bango bamama biku nyonso babimi baza na kati badiake babimi baevangelista babimi bapasta mosusu mpe babimi bamama présidente baza na kati bamama pasteur baza na kati esikotoyela mamo baza kotongaka alataka bayelaka babiloko boye na boye bilanga monanaka te komesa mona ti banani bamama ya quartier ya village bref bamama nyonso ya baage nyonso ya bapromotion nyonso bakangani mosusu obimili na bande moke me oza na nsima ya rido matoi no eza po matoi eza na miri te oza koyoka bato bazolo bakolaki ye nicolas ocommerce ekomi difficile basike ezomona te mbongo ekomi pasi me ye azosoma motuka azoconstruire ndako mbongo azozonga vesesi mpo ezalaka na kompani auta ekobuka po biso ezosala bafere yango ezosimba te bashuro bafere ekomi pasi yaye ezaka koflorire ezaka koprogrese dapres oyoki bato wana rido ezana ozomona bango te boyoki bango banani wana bato bamona misala oyo ya kotongaka mutu wana bato na quartier bato na société bato na société bana baza bata société nyaka lingo esaka groupe kasi nini wana bamikoloko ya bamama mikolo bazali batata bamama bana bato nyonso kaka nyonso na basociété bango babimi na kati bales hommes donc bales hommes babimi lisusu me pasi bana koyoka bana bazongaka baprojet te oyo tata wana mikolo azotonga ndako babusiness akomaji oyokaza bana mike baza na ta ya koyeba kutu bamakambo oyo ke baprojet elekelaka ndenge nini bamama ebele yozokaza bayebi qu'est-ce qui se passe bato po bakota na baprojet ya minene mpo mutu atonga dalanta aza mpe na nini balezome oyo pasi awa tokomi na projet minene azotonga bandako bamituka baactivité ya ndenge na ndenge ekuti asalaka aza peut-être comptable aza peut-être PDG mais salaire ne mpe toyebi kaka osoma ndako ya 80 000 te mais aye osoma ndako ya 80 000 $ quelque part bawana bato bazotongaka oza na nsima ya rido oyoki bango bref groupe nyonso ya société na so ekangami na misala ya nini ya songisongi tobandaki na bagene makambo ya sheri makambo ya classe toye na babindimi toye babindimi général bakangami mpe na kotonga makambo ya église toye na bamama kolata kolia bawenze bilanga toye na balesove des affaires songisongi bref mama ani nabanza olandi bien nalandi bien bon nga mpe namoni opose nga mpe bakese nini osalisi nga batese ebelebele ofe esuese nga nyonso opose ngai nga mpe naza na question moko na kopose bible nde mutu oye kotutana po verité ezaki talatala question moko nganga verité ezaki talatala sikoyo bafille mibale sikoyo baza bamasa makasi sikoyo fille moko ayebisi masa na ye pire ke antuka naza na likambo ya koyebisa yo bomba sekele na nini koyokango na motu te oyo oza pire ngai yo kaka moto koyebango ndenge naza boye ko naza boye na samboye naza na zemi koyebisa motu te mama ayebi te sheri na ngai ayebi te mwana bebe sikoyo ngai naza na 3 question na kati abc basomba etiri yo pesanga oyo okopesanga balobi yebisa mama na ye b kende koyebisa sheri na ye 3 donc c'est que panza ngona batu panza sanga ngona batu ki mari kutumbe wafasa kene aza na zero sikopesa na question ni yokopesa bon na ba réponse nyonso opesi nga ya liboso na ngewesa bapara na ye n'est-ce pas yali baye na yebisa nini batu nyonso epi wana bamfwesi epi yebisa mesa nini basheri na ye ke mwana bebe bon ngai réponse aza eza kaka moko na banyonso wana opesi ngai ngai nazokenda bona eke dans la bible la couvre tout epuis mutu moko oyi kosepela na mabe ya mutu azali te oyo awa olobi ngai oyesa bapara na ye nakoyi koyeba jamai bapara na ye yoka baréponse na ngai yo napesaki occasion opportunité orépondre na ndenge ya mokili na ndenge ya société nga azokeselo bible l'amour couvre tout
Moi, d'abord, moi, c'est première question parce que quand on parle de moi, ça vous aime. Ma papa est Mayele. Mayele. Mayele, no Mayele. Moi, Mayele. Yele. Tu dis là, on va vous. Of course. Bon, Zeno, Azarobala, ou bien Azana, célibataire. Azarobala. Soit Azarobala, ou bien Azarobala. Bon, balona, on a réponse à ma personne en fonction de la côté, mais d'autres, on a mis ça pour la tabuna. Tout d'abord que Azaya Kobala te Azaya célibataire. Azuiduku ayebisio. Réponse na place on a coquille jamais qu'on soit parent na ye. Raison na parent était parce que on a affaire familiale, affaire privée. Azaya officiellement marié te. Et na ba papa na ye azaya mwana ya ndako. Ye moko pas comme ça que ne ko parent na ye. Raison que ba parent na ye parce que décision interne ya libungu ya parent